na ici na talent. Komekana qui était entre vous. Komekana koki kozanga na yaka na Yesu azakati na ngale ki komekana tout na makasi. Donc cela veut dire ata to yeso to 5 chanteurs na orchestre ngano na tkalo zala ina persité bana obeta na jeune talent. Ti même so to beti bale ngaza médiateur ata na chebi tata na fouté na match mais ozanga ko pesa 2 passes ou 3 passes décisives te ndenge na. Nantique c'est 5 ou 6 premiers ngaza la parmi batouana. Ngano na zoate ko le 15e te na zala makamwati. Donc tu vois yo botikala okanga JBT. Nazana ngo besoin te nga kutine présent JB ni mtufu fa flatenga. Ndeni yo na misel ko la bogi so imba doléance ba élégie. Exemple yesu ka kango na ki c'est ce que ça na sens. Eti moi si moza kitoko makani. Yango nazo expliquer yo ti zaneti moi si moko boza kitoko akani mobali na kisi ole mobali kuta kange na kisi to mobali akabela ke bambongo akabela ke pona ko gâter azo moi ça zala yi parce yo moi si kitoko kan so mobali na kisi ti Messi boye ole Barcelone lengela yazo lenga Barcelone po yazo tiela Barcelone ba bi azo organiser yango biso to yaki wenge personne ndima ki biso bato mona razale ka jibe aleka na bate va ebe côté parce que na répertoire te tant na yembi na wengi na ti doléance liwa on comprendre si comme musicien ya ndengo na lokola bogisa okanga présent na kisi pona ni donc c'est que nzambe akosa c'est que nzambe azari pour nzambe tielo mokati na yo oyo senga kite pona ke lokota kisi monde musique eza monde kisi selon ce non la nanga bien monde musique te monde doit domaine tout qui s'ezali. Il y a des faux serviteurs de Dieu aussi babakisi il y a des politiciens et là moi si mususu azaki toko makasi mazukute na mobali moya mbongo makasi mbongo mbala opesa omone ya suffisante ya komi koluka kange na kisi po parole tu no na mobali ya sala on comprendre biloko na to bien mais ngana otuna ya lobike bakana kanga ba président na bakisi il faut lo baye Obiso to beta ki musique ya parole de Dieu. Ça veut dire avant que ne qui serviteur de Dieu moko abondeli ponanga, to abondeli huile d'onction nanga, sonya matna podium, na pakulu huile yana na prier na mati podium. Ozana ki chose na ote talingate. Et puis naza déjà bateau, nazana na complexité na envie ya mutute. So moninga sa elo kamalambo. Bravo. Nga nazana ba qualité wana. Ko bogisi jaloux na yebi jalousie. Mais jalousie yana et contactera mutunyo surtout. Et consultant mounio surtout mais ce que yeba chassa ngolo wa pemena on comprend pas mutmota lobao ngelo ko be komela ngate ne la biso tout monité Kevin abongi tala yo vraiment yo bandaki avant ngana o chasser esprit wana donc ngane nazabi na temps kusala moninga likunyate Dieu m'a fait grâce apesi nga ko komanzembo apesi nga mwa ko yemba apesi nga mayele donc apesi nga ida clé na nga ya tout est possible. Nana doit que celle tout est possible à mon ingate. On comprend comme dans le bi. Pour biso tout on a ba clé à tout est possible à celui qui croit. Déjà mutunan naye la façon de voir les choses. Azana foi naye. Voilà ce qu'on nga siko nazana oyanga. Pour la nina za ko envier oyayo parce que yo tam so salino magie tinga na nyoko mapori. Ya na lingita lobake ba musicien. Alobake yende akanga ka ba président na kisi. Ponga na beti musique ma moite. Na beti musique te ko na ko na ko kanga présent jibe na kisa na cimetière. Na ndeni. Bonsko tina ya don. Tina ya don nzamba pesa kinga ya okoma itite no. Nzamba pesa nga kosala nzembo po pa betela nga maboko. Pona zala reconnu. Po comme na ngeza la répandre na domaine ya secteur on azala. On comprend. Yango na tina ko envier mutute. Mais na yebi na conscience na nga bible bi esengo na o likolo maano mabele naza conscient que diable azana se na ba domaine tout yo moso fungoli porte d'entrée na makambu ya lokoso obi lokoso bilula lula nazala lokola ye parce que lisumu liboso adana ef basala so bolembu maboko lokola ye to comprendre ngana lingate na koma lokola ye nazala ka bogis Dali talent mutu chance na ye makambu na ye. Ba mission JB na bandeli koyebisa yo na kati ya talent tolingolo baboyete po atebele bimisaka mabe moni azoloba mama bakisi na moni ba ennemi balé na moni véridi amisi na
na Notre-Dame à Lingwala aye pa ya sango je crois mbongo na loba ndeke to ko luka cardinal po ki seleki makasi bakomi ko fine banzembo biloka bato na moni papa Franco betaka papa Franco na Benoît Lukunku na YouTube eza lobi bokomi ko mekanga po na tiki ba protection. Quelle protection? On comprend. Donc cela veut dire na linga ko kate mutala moni faire ndenge azokoma boezali po place abutaki. Mais le comment fali ça disque d'or non tenga ba makamwana on ezali ba sepelas muna mutami sepelisa na ndenge na ye nga question ya lika simple parce que tant que na ndako za papa ofutela bana tout minerval oui ou non? Oui. Mais si ko pona mwana wana par exemple akende kokutana mwasi akitoko na nzela mtu faut ponela ye non ndenge siko ezali parce que oza papa nakanaki mwana nga si sa classe a réussir vie soki ezodépendre ke bachance wana edépendaka na yo moto odistribue yango kasi esala mpe na mwana mibale ti na mwana misato na 4 okomprendre na kati ya baorchestre na biso tobetaka bagénération ya misi eleki ebele mpo nini yo oponi kaka musicien moko. Vous cherchez un médecin en RDC? Maintenant c'est simple. Prenez un rendez-vous en 3 clics avec Docteur Facile. Simple, rapide, efficace. Docteur Facile est présent pour vous faciliter la vie. Vous avez également la possibilité de prendre un rendez-vous pour vos proches, ainsi que des rendez-vous d'urgence. Disponible sur Google Play et Apple Store. Avec Docteur Facile, la vie est facile. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels. Avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique. Service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Messieurs, mesdames, vous qui êtes connectés à CNET Moment, bienvenue dans votre émission avec votre humble journaliste Kevin Bomena, 3 fois ABC comme on dit toujours. Journaliste sans parti pris, journaliste OMM Larabino, d'information, Onyostou, Bozalango, besoin quoi. Et avant cela, d'abord, na Pessibino, merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour la Nengebopé Sarabiso, tant. Yagolanda Biso et puis merci pour la nyonso tout salara pour la chaîne Nabino et Kendeli Bosso et là déjà na pesi babone nyonso tout ya image prod bonne année bipa nyonso tout bozwami mututu wa kolanda émission oyo mbali bosso o s'abonner en tout cas mbali bosso autant l'émission oyo s'abonner ko les kaboité et puis batutu o bozara na posa ke ba publicité Nabino e banda koleka tout ça pour Nabino numéro isa affiché en bas de l'écran, ko hésiter te benga publicité na bino yoleka tevo bomona o ina na sima o eza rande pona ba publicité musala ngo eza publicité wana posa to selo promotion wana posa boutique d'habillement na yo ke liboso wana posa activité na yo to ONG na yo to lobela rango to affiche rango na écran na biso sima en tout cas ko hésiter te un numéro où ils en assez. Et déjà, je vous dis merci pour cette patience. Merci aussi pour la dengue. Aujourd'hui, je reçois à la personne de Bogis Popema. Bogis Popema, na plateau na biso na cadre ya nouvelle sur la actualité musicale. Indice yangwana na Pessibino. Et déjà, je profite pour dédier cette émission à DJ Noël. DJ Noël n'a dédié l'émission Oyo et sans oublier Francis Songo partenaire Clovis Kassamba. Hein, Alingarape, Bogis Bopé Malelo aux temps ya Royo Kaye, n'a dédié une émission na Bossen PT Pablo Aninkoy Moté Maya Titi Mère Vava de Switzerland, sans oublier Franck Poutou, sans oublier Batutu Oh Bakolande émission na Pessibino, bonne année anonymement quoi. Voilà. Et déjà sans plus tarder, bonsoir Bogis Bopé. Ouais, bonsoir Kevin. Grand journaliste, bonsoir. Bonne santé. Ouais, santé qui m'a par la grâce de Dieu. Tokomi na suka ne suko kolo ba message pour ba fan nyonso o balingaka yo message ya li bonne année na biso nyonso tout kokoma 2026 ya li privilège te ezali responsabilité je crois toza ebele mais toza la génération moko o bato baza conscient o bazo rendre compte na ba défi ya minene o eza koya
même na bisika obiso tozali na bapoto tokanisa ke casque aliwa ezala sola ti okufa te tokanisa ke balongola baaccident balongola baesprit de mort balongola mpiaka ezalaka mboka lokola mboka tu soki obundi te okozala mutu te donc l'homme doit se battre il faut kobunda po temps eza mobulu donc otala temps toza siko ti tokota ba 2035 eza blague te yango nomoni ntango nzambe azotika yo mpo oza na mission moko ya monene ya kosala bonne année bato baza na bopito na baprison na basale d'op na badifficulté ya ndenge na ndenge oyo ezalaki difficile na 2025 nzambe asala faveur na ye ke 2026 ezala plan moko ya monene ya nzambe ezala plan moko te ya diable ekokisama na bavi na biso mais ezala plan moko ya nzambe ya bénédiction ya élévation ya prospérité ya protection divine surtout ya longévité oyo ezali accident mort bit surprise satanique nyonso par le nom puissant de Jésus ezala ne moko miraculé mpona mutu nyonso tu tozala mutu me mokila te. Ok, merci pour le message. En tout cas, je pense que le message de Bogus Bopema a Pessimino et la bonne année. Voilà. Tout quand tu as directement l'actualité, tout le monde ils ont sillonné la toile, un nouvel album qui est annoncé, on ne confirme pas, on ne sait pas, mais étant que Bogus Bopema, ancien membre de l'orchestre Wenge Musica, BCBG, album tout droit, tout le monde en haut, passage à Roger Mando, qui nous révèle déjà que JB Pianazo préparé un nouvel album. Ceux qui te roulent, ils ont la confirmation parce qu'on ne confirme pas, parce que ce n'est pas encore sorti. Il y a bouche, il y a Yemogo JB Piana. Ceux qui écoutent, ils ont qui a solo, selon Bogus Popé, Mantoro, ils ont au moins, il y a bientôt. Yamabe quoi. Maintenant ceux qui disent que les autres médailles loka bien c'est les autres moya sika on bat bayokate ou les ali inentendu donc les ali loko moya bien pour na coplaire batu ceux da Roger Nganda le bibongo a déjà voix autorisée à Wenge à Papa Chéri donc c'est qu'ils a confirmé parce que ce Roger Nganda le bibo ya mondeni. OK. Makambo album wana na Wenge Musica BCBG déjà on a eu beaucoup de fakes par rapport à l'actualité à JB puis la même concert où ils a annoncé. Il paraît-il que Isaac va fake. Il paraît-il, et on confirme ça que Isaac va fake. Papa Chéri a un concert monté ou à livrer. Où il a affiché année prochaine. Donc déjà là, on peut dire qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais on croira par rapport à la bouche de Roger Ngandou, par rapport que JB Pianzo a mis ça album, mais comme il a mis ça album, voilà. Et ça, et là, mon côté, et vous l'avez dit, problème parce qu'on sait que l'on sache et ce qui se dit, na balabala, que JB Piana, normalement, a connu comme ça, album, sinon, scène, où tu peux vivre, où tu peux l'andana, ça peut se répéter encore. Ah, merci à trop, mais je crois que ce que tu bongo à Kosi. D'abord na banan ko répondre na le baki liboso to ka ke soka miska disque akufi ma miska disque on est 3 ans ou 4 ans to ke akufa te azali akufa pa salini est-ce que bato balukila ke liwana ba wa kansa bango ne baza ba associé ya nzambe to nzamba za pona biso tu po Jésus le baki tout est accompli pona clique à bato moko sélective to pona biso tu grâce ya nzambe kala ezalaki grâce moko disponible ya ko compter bilongi sélective on a temps noé pour nous azalaki première mutu n'époque wana na mokili o a trouvé grâce pas ya nzambe mais tant où Jésus a kufi akufa pour na biso tout donc présent JB batalukela ke baliwa mais ba baxeler mikolo o comprendre ko bima suki pemba aussi mbakana donc na répondre mususeli ya fake news ezate achaki date ya obeta na poto et Segan Koufaki. Donc Segan Koufaki choc ezalaki makasi. Donc ne moni sali pe dans le programme sous. Mais il que kalate a ochaba date moko ya sala course concurrence na personne. A wele la na mutute po esi azala. Mutmote azotambo en avion yena atambola te. Mutmote akoti na avion mo ya first class yena na kota te. O batutu bazo sala ye pa sala ngona ndenge na ye. Ane loko ya ko envier te ana course concurrence au sala te pour na neto fandi awa babolimbisi ndunda ya sika ezate pondu ya sika ezate ngulu ya sika ezate ntaba ngombe meme ya sika ezate do bangtaba na bangombe tuliaka na bangulu ezaka bangombe ya kala o nzamba sala sali ya sika te boyesu kwa olengani. OK. Donc cela veut dire
wana ya liba langage moko bato balinga ko créer ba problème dans le kuta donc azali mwana nzambe ceux qui azalaka na ba famille na bino Jacob ngabo lukela ba malerte vous comprenez maza mwana nzambe azo mériter grâce au bato tout ba mérita bato kutu ba osala ba mabe bazo chola bato bazo yiba bato bazo boma bato bazo fanda na ba longévité bongo bato net ba président JB basungaka bato basutenaka aza mutu ya bato ebele donc ba kokaita mwana nzambe donc na rana e akoyi kotia ba date mo fake news te pour ça la course concurrence na personne azana bato balingaka e ata yo sali publicité en nini na bato mususu oyate po ya linga papa chéri mais na niveau papa chéri o tout monde peut collègue naé ndeko naé ami naé Ranson azobeta ba concert pourquoi pas papa chéri pe akota na concurrence les artistes déjà quoi annoncer album né Roger Ngando aleka qui annoncé qui tout droit on attend ça impatiemment on a posé papa chéri pe azonga ndenge pe tout monde ba artiste oyo ba régner na ba époque moko ti de lo bazo régner exemple ba Koffi Olomide ba we Ranson ba beta ba grande salle et pourquoi pas papa chéri mais papa chéri boy ko beta te différence ezali on na limu na tana na journée ba mususu aliaka na tongo mususu pas aller na poko mususu pas déjeuner na tongo mususu pas déjeuner na 11h neti biso pauvre mère ya ba no me neti na ba 13h et à déjeuner te mais ndenge na organisme na non pas la course avec personne à ça la course na personne parce que makambo ba nek ko sala ba course lelo ya osala ngote lelo ko zo Mbappé te et ko zo Messi te oyani na championnat loko net na Espagne na Allemagne na Italie na Angleterre parce que génération ya comme dana ba trentaine au kene ba quarantaine et un Messi mais Mbappé va donner 25 ans 26 ans ba Dembélé ba Lamine Yamal donc force oiseau qui mana Messi en monté bref année na mona qui Paris Saint-Germain beta qui compétition mo bene qui par Messi à États-Unis bazwa ki on ba 7 ba pola comprendre pour ni kune la li bato ba na retraite on comprend musique ce retraite ezalaka te mais ba âge moko bo ezalaka vie ya mutazaka msuna ba 25 ans ti likolo on comprend donc papa chéri ça sala oyo batutu ba sala ya sala yango na manière na façon na pe mokile yebi po batutu ba vivre ka ba kufate donc lelo ninga zali ko beta ko welela te po mututel la sali bwinga pe fona sala boite po mutaza na force na ya leader ba œuvre leader anthologique ya ba chanson moko anthologique leader ya ba ancien succès tout classé na rabaredia ancien succès ezalaka te parce que biso toyokaka ba maya ti les anciens succès te balende ezalaka bia ya 1990 bako compter yango te na kanya lelo on comprendre mais banzembo masu ekonana loseba ebeti ya banzembo akala ba père na biso mais biso lo tokomo bino pe tokomo ba père on comprend po tozali na basu ki pembe o te me komi lelo donc cela veut dire musique nzembo ya kala ezalaka te po na Congo na discothèque na biso na ba fête banzembo o eleki banzembo ya kala ezati tangela nzembo mo ya sika oyo yebi eleki exemple Maze eleki exemple Omba eleki exemple Bomengo tankala différence ya banzembo ezalaka nini ezalaka base sur nini ezali par rapport à contenu au vérité à Michel Obaka donc introduction développement na conclusion chéri na la kate mais yokuna ozo ronfler chéri na lia kate ozo kato afufu minene makuti mais tant ozo banzembo lelo yo wana yo komina pasi ngana zangingu ya nabikisa yo epai natikala ngana sina bala bako pesa ngate permission na tala yo. On comprend déjà contenu mo ya makasi yo na moi ceci moi si on a bokabona nae okoma na moi si msutu na mobali msusu ona osengo permission ke matanga ya ex na nga papa to mama na banga kufaki nanga pesa autorisation ninga ozo comprendre contenu yo ada titre nzembo verre cassé toi na réparation ya ba voiture toi na réparation ya ba richo ya ba fer à repasser to goza na ba mais ba blog on neti ba sana mbele ba verre garage nango to réparation nango ezalaka on comprend donc différence muto ki mutu mazolo ba makampo nzembo akala yebite yebisanga concert ni Michael Jackson na beta ayemba Thriller te concert ni l'accent concert ni Michael Jackson na beta oh botala bolanda oh nzembo asika concert ni po biso ba congolais to sala net ke makambo monde bu maison mona na gauche biso to mona na droite yango il y a beaucoup de contretemps et pas na biso
tolingo sala makambo na manière na biso nzoni eza na makambo susu yali universel exemple banda tobotama ti lelo voiture mo te esalami na pine mo eza triangle to carré o comprendre donc pine ezalaka tobeta oloba nini ronde voilà par exemple babolimbisi yango wana papa chéri aza leader ya baœuvre o comprendre na rana ye niveau abeti akosukisa musique kaka te na bakopumba te parce que biso toayiba na mike des années 80 toyoka banzembo tobenga yango disco robot smurf est-ce que leo nanga bina su smurf période mo ezalaki awa oyebike rap erenyai makasi mais est-ce que eza su na 16 ezalaki mais banzembo baslow ta mosusu jambonike sefe moji esala ba 600 osakana te donc nzembo ya kala ezalaka te nzembo soki lobi na joan amonaki oyambi frère moko wana alingaki mpe to alobika grand fanatique ya doléance doléance ya nzembo ebi na 2003 loto na 2025 combien 22 ans mais bato bayoki ti lelo na telefone nanga bato atindelanga bavoice ya doléance voilà yango moni ke evre même ba Yasmine Rose Kuba bon baza basere ya doléance donc faut tozala clair po moni siko bato baza na banzembo ya kitoko te bato baza na bachien d'œuvre te babatamaka na nsima makambo bakpu ti so toyebi zaiko esusi kokele bantebu balaukidi mais lelo nanga obina so esusi koke neti tosala étude moko so neti lobi tokomi neti na 2040 donc ça veut dire tata moko neti nga na banobi na kikisela ya mata na ba 2040 ayebisanga to lelo toloba lelo yango bato babi na rumba rock french to mokonyonyo kaka ero fo banzembo c'est-à-dire que tant il y a JB et les cas JB marqué époque na ye époque na lobi te que tant na ye et les cas na lobi que azako beta actuel mais rêve na ye eza rêve te te que à conquérir ba grande salle na ba netika yo zali boy tant to ko la biso tout za iso to kumba journée ba Noël to ibana mikai ba journée moko exceptionnel oui mais nga jour wana Noël na la erni 21h ti lobi na ton on comprend mais chenga na parler na tika ki bana bango bazo fêter Noël inga Noël elo bani epananga nga neti lo les 30 le les premiers jours bani epananga pona ngezo baka que Seigneur merci na traverser ane mobimba okoti singa pendant que bande comme sou batiki biso mais eloko ni sonet na ke kotala tam susu na kotala pasteur Alain qui était na malorette qui était témoin to na kotala c'est maman sœur Adrienne Zimbo motema ya Pierre Binda alors balanga ni na lambela yo so kingula mobimba azwaka pondu ya lobi ba chauffer ba tielinga badi tanso ba kalinga to so moto so sorte malale est-ce que donc rêve présent JB ninga fandi awa est-ce que lelo na niveau na ya azasuna kolenga ke funa salanze mo cartonner danger non au sala balbomba o ko cartonner mais envie sacrifice oya salaki ya koluka kozala papa chéri eza siko lelo te et Mbappé azobeta balle Dembélé azui ballon d'or nga pena mutu Mbappé nena comprendre nga mnazwa ki ba mondial na sel makama danger rêve oyo Mbappé azana ngona balle Messi azana ngoli sute yango moniteur ba proposer Messi ba mbongo bisike bela ko beta lobi tete na ko beta sous football la pression te na États-Unis na beta football ya ya nini ya beta football moko ya neti passion quoi ya neti Messi tant aux États-Unis comment envisager mbongo kasi mais que ça sous football technique na zo ballon d'or il y a passion les sous voilà dans le sens de présent Jiba de beta musique faut dans la réaliste il faut dans la réaliste présent Jiba ko fa ta la concurrence n'hérité na Fali na Ferré na Fabula lelo ba concurrence zo salema so ba faut concurrence au moins tom sous Fali na Kofi non est-ce qu'on a bango balingi bongo parce que là par rapport au pays à éthique morale à ba philosophie ba idéologie à bat est-ce que concurrence soit négocier la matière musicalement na lobby wana ezali par rapport parce que faut mutamta lingati vous comprenez parce que génération moko ezali déjà ya ba Fali ba Ferré Berité génération mo ezali alors ça rivalité na vérité à Miss ndengeni
parce que tant que dans mukolo makasi ozengo sala ba rivalité na bana ya mike fondi mama kamutu parce que sa génération monsieur za na ba réalité nango on comprend mais na komi pesa respect to monaki ba papa Lutumba ba sali ba succès ba musique na banzembo ba wenge pesa la ki mettre la sala ba comparaison te papa Lutumba bana oke to ke jazz na ba zaiko ba sala yango te. On va dire quoi erreur réseaux sont pas ba iné. On va dire comme ça. Non tant oza ene faut ba ko se positionner. Moi tant ene zali 20 ceux qui bandi kokoma e bandi ko umela bambula comme koma makasi comme koma kitoko makasi il faut ba komitia na place na yo on comprend parce que bon ça ba ata ba comparaison on comprend et ça signe à faiblesse te mais ali signe que to sala ki ne to zalaka ngana za parent moi na ngali boso na 22 ans nazotala ninga za ko bongama ninga la traçon nga bana 17h ninga zotala no tala to zala ki boy. Ça bat pas pesa nga conseil na mama kamsuka nga mo par rapport à âge moi na sala ngo lisusu ezate tu se comprendre donc via âge ezana makamsusu docteur lobate ko sala subo etete yo moka ko tali eloko na âge na nga esimba te ba million na fréquenter ba na nga ba oya e ko sopanga âge kaka e refoulé mais oui compte que papa mbazala qui vivant sur la rivalité na ba fali ba faire na ba hérité. On peut expliquer tout bon. Tant que tu as petit concert amène papa ou pas petit concert amène. On a un problème té et pekisi ba enete ba sala ba exploit danger. Et pekisi té mais misu e comme on a eloko moko pendant 100 ans te ka yango. Nzamba za pona mota pona tout le monde. Chaque chose a son temps. Chaque chose est en époque nango est na ba réalité nango. Loka tozo ndima kondima makamwa te on to na ba problème. Il faut qu'on dise qu'on reconnaître. Est-ce que tu as l'époque il y a les lots? Époque, quand on parle de l'époque, on voit directement Fali et Ferry. Ils ont fait mieux que Bawera, Bakofi, tout dans la génération, pas tout qui papa ou Mbate. Ils ont fait mieux que Wera, JB, Kofi Olomide en termes musicalement parlant, en termes spectacle, en termes concert, en termes trophée. Non, ça la comparaison là cela veut dire bah époque et cocanité. Vous comprenez bah époque ils ont n'engi mon côté ya ça la comparaison na muna mta ça l'époque na mais lo comme kasi faut bo sanate ba toi kalabaza ba maître ya ba toi lelo. OK. Vous comprenez de ba livre o ba fali ba tangi ba faire ezali ba tu ya kala. O tout baza ba ene ba inspira ba. Vous comprenez? Mais bénédiction ils ont le droit de nester. Le kola mutu azali leki do ya ko kiko ko dépasser teto ko sala exploit munene to comprendre dans le sens là tout monde a ba match mususu za danger nous besoin zela ke Zidane mutachabi mais tyran mutachebi a qualifié France a mis en coupe du monde. Vous comprenez? Donc mutakoyi ko zala leki mais talent eza pona leki te. Vous comprenez? Yango moneti on a pote pas na biso pona mutaza la dentiste fa za la ka mona mobile mais nga so na ko hôpital na za rendez-vous médical ya et pas dentiste muta a consulter nga mona mwasi bana basi bakumba ba tram ba train vous comprenez? Là c'est vrai ya ba mais pas na biso ezali catégoriser net au mona koba bana mibali comme bali yango zombo égoïsme loko les agou nyamane zaka ya bana mibali non comment ma wapi on comprend tellement za goût bamona kobeza monya mamobo faut ka ngamu na kotango on comprend de ba jeune pe ba osala ba exploit ba jeune mususu pa koki kozala za jeune ya lelo par rapport à ba exploit ko iko le kapé ne moko on ezali ba réalité mutu moko iko kima en face te toboite ba jeune ba mikolo ba cause en inspiration à danger mais jeune pas cause wa bouchon ezala ki a pousser ngokuna comme peut ene mususu pas ezala ki makasi acha bar motreo mutu mwa longola eloko wana ezate soko te bar très haut na musique congolaise c'est-à-dire tu dépasses les autres. Mais pas juger par rapport au temps sous ya mutamtinga osela musala na parce que moni Ben Johnson a kimaki na autant de secondes Carl Lewis a kimaki na autant de secondes il Bolt a kimaki na autant de secondes. On a logique. Voilà Simone Biles sabeta ki ba shit na eboy au mona on a son en perche on a son en longueur abeta ki boy vous comprenez ça dépend ba mbaba otala parce que monde des alliés makambu ya ba statistique to ko boya biloko na te. Mais l'activité que ceux qui les statistiques tel les aliboué c'est que moutona za meilleur que les cas baninga msous ils a réalisé be exploit na chance na grâce na et il faut pas oublier la savoir faire na
Voilà, na to so la nan jibem piana parce que en tout cas na moi ba question belé autour na yo ado ka bengele motema ya mère nisha ado ka bengele motema ya mère nisha et puis on a toutes nos questions oyo kolongwa ya Gilles Kibans na wenge musique BCBG raison izani raison bat boyo kayeso ba kutene moko loba po je crois ça responsable à munene aza marié responsable mutamaela makasi na saluer bonne année professeur Gilles Kibens na mère na palais donc ko bat ba kutane loba mais bato tout bazali na ba idée que faut ba kene ko armée bona ya oxy bango soni oxy bango soni na fait ya Daïda prise invité qui à la TP uniforme asali pe vidéo na qui fait ya mwana nga Daïda po biso to mona Daïda na libumu to mona enenga ngulumi to mona enenga okusimba likolo okwedo to ane sengo ke to balisi mwana to kolo ba ke âge ya Gilles Kibens c'est ça âge ya la carrière solo ou soit fallait atikani ka pa jibem piano non wana eza ba question zo dépendre na ngate mukazali indépendant na pensée na philosophie na ye mukolo kutano tu nenga ko ko répondre na place na ete papa mba to zaina à chaque jour ba no lo ba mona nga mukolo menga na makanti na mona na jeune OK tu comprends sikoyo to ana posa to yeba l'orchestre wenge musique BCBG tu dois être bien informé parce que oza quand même mutu oyo oza kana papa chéri et puis ti le soutenir kaye expliquer bisona oui expliquer bisona nous mutu oyo Roger Ngando alobaki oyo ye mutu asalara ba marambo oyo nyonso tout monaki eleki na BCBG pendant l'année 2025 kombo na ye déjà bozui kombo mutango. Donc wana nyo soto eza bien mais so moni Roger Ngando za mieux placé parce que ba makamu tout lobaka ngana ebité to rappelle moi comme sous to soyena Roger te bonne année pe na Roger Ngando donc ma comme sous to za to solo lina yete ma yebi moko na nyanga lobaki bongo au moment où il y a lobaki bongo directement to moni démission il y a Gilles Kibens to lobaka ma lobanaï ici coïncider na départ à Gilles Kibens ou soit to lobaka ma lobanaï ou lobaki mutuana nde toko tout bon tout eza confirmation te les léons dit ce qui s'est dit tokolo ba ke mutu wana eza ki Gilles Kibens non toko ki eza bongo te eza bongo parce que au moment où Jibem Piana akepa basango akepa pasteur mukuna Roger Ngando aleki na TV a se prononcer que eza na mutu moko oyo asala makambo wana na wingi musique BCBG selon les propos eza engagé par Roger Ngando. Ah mais sikoyo pour to kufela awa eza mubulu ponga mona ya ko défendre makamona ezate parce que na kata makamona za information mon côté muto aza mal informé zo penser toujours mabe moni naza na ebi ponya lobai bongo te ba prévenir aza nango ngaso na yo teni ba propos mo welo na lingaka te na za zobate na lingaka ta parmi bato baza ba l'échec bato maele menaza dans la liste batangi bato mael menga so le chèque na bango na lingana za kinaza pena ya zoba mubulu pour makamso mona et senga les concernés muto alobaki yango s'exprimer yo bani koloba na ndenge na yo o ba image éthique la mukolo ya ko intervenir et mission zoba c'est ça dans le sens wala alors to loba ke ndenge to moni makambo ko siko ndenge tu peux quoi nous c'est biso a wana tu ko révéler bato o bo ebité Gilles Kibens azalaki na mariage à Daïda donc c'est-à-dire réseau les cas très bien à papa chéri mais bah c'est la famille ah oui c'est la famille là papa chéri to solo là bien presque chaque jour c'est la famille c'est la vie si toi to longoli Gilles Kibens to kolo bando kazaka kana wingi musica BCBG parce que Gilles Kibens déjà to tché à part ya ezali makambo BCBG to zwango te bo BCBG ezali famille eza pe na bato esi ba se familiariser po bobete sika moko po biso to banana papa chéri kala na ba professeur Gilles Kibens to zwango famille mais ezali société na kata société ezalaka na thermomètre te to tempelo mo ya contrôler ba état d'âme koyeba ke o azana misala mabe na misala mabete na ba société mutamtaka na ndenge ne musa ko za chrétien croyant a croyant musa ko za la musulman musa ko za na ba mangudi musa ko za na ba mandona musa ko za na bangunza banzambe baza ebele na mo kilomètre ebiki le plus grand de tous Jésus-Christ azala moko mutu na mutu azana ndenge na ye alors eza société total aminka ba talent mais tous tout par rapport à la religion, par rapport à la spiritualité, total à cas talent. On compare les pratiquement mon boulot dans niveau obiso tozali tout ça là jugement que le kola o endo kité ndoki pas cause na wenge za mabete ya société et là quoi ba braliment on comprend société munene bo ba tous na ba chrétien
Non. Non. On comprend. Mm. Donc non, donc moi tout na bilo ka ndenge wana ezate. Mais soki likambo ezali ba fandaka. Ane ni situation ezo se répéter boy. On comprend. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est important que JB a réinitialisé orchestre musique à BCB Jazz ou à Faux raisonnement. Et ça football té au Messia j'ai poussé Nito Cristiano. Et ça musique. Jonal de akufa na ajni. Papa Simara akufa na ajni. Uendo akufa na ajni. Ba beta musique. Donc ba wana bazawana na orchestre ba kotika na. Po ba mabena bango ezani. Mais yo moko moni makambisami na 2025. Non. Obi makambisami na 2025. Mo makambisami pona ba mikolo ya orchestre. Non. Ezali orchestre, ezali société za na ba réalité belé. Na domaine spirituel il y a beaucoup de makam. Yo yebite bat muso a cause azan do ke ola taper longia mutu mususu. Mais oui. Yango moni so zi message ya mutu to lotindo to ona lotem mutu mazo finanga kingo ba tie longia bogis. Est-ce que ça cirque ya bogis? Yango ka obi église msezo panza ba famille o ka lingala wana te. Attention à ba prophétie, attention à makambo ebele. Dans le sens wana. Voilà. Je pense que Batoula de la Bissou, aux yeux d'éclaircissement, a un rapport, il y a Maramboué, les cannabis, BCBG, et puis tout, vous a informé quoi. Donc, une fois de plus, bonne année à DJ Noël, bonne année à Teresa Wallo, bonne année à Francis Songo, bonne année à PDG Fire Basket, Jordan Mizoa, bonne année à Guy Basket des Continents, Patience Mukendi. Tout le bela, mariage, il y a Daïda. Au-dessus qu'on révélait plus le professeur Gilles Kibans à la mariage. Mais, et là, on est salami qui est tout le monde absence, il y a oui raison. Toroloba, guerre, il y a un et tozo yo kakase, c'est réel ou comment? Te foué ba ke bazali sous la connexion te. Donc ba koza sous te foué ba, il faut que na ba hypocrisie te faut te ba bongo pour ça bien. Pour ba question évidée, comprendre. Donc le tout nango chaque jour te créer ba polémique, m'tana ngo besoin zate. Donc ba koza sous bien te. Ba koza li sous te. Bon, mon au danger point. Il y a un danger parce que récemment, tout à coup, en communion, en mariage, à moi, on a Jiba Mobali, Ranson, il était là, il était présent. Je pense que ça l'a mis année, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on est ça, Bakota Rando, Baswan a raté, problème té, Likambouté, et là, Nineza, Bino, Batubozaraba, Pemben, Nabaonde, Boutara Moto, pour Baza toujours en bonne relation, pour Bino, peut profiter de la moto, pour survivre quoi. Gada folongo na makambo na beta sous musique te. Mamneta ba moto, ya ba division, ya ba songi te. Na la soutenir kaka présent JB pas un grand frère. On comprend donc c'est la famille to uti musika na sens wana. Na vivre rapeme na e bate belé ba ebité. Eza na makambo ebele ba belé ba ebité menga na petit na solo la bien na e. Dans la solo la bien na e. Des secrets. Pardon? Des secrets. Non, secret est au solo là bien. Il y a des secrets où est bombami où ok. Moi où le bezate quoi. Dans un ma secret tout ninga na pour la ninga non baloba na souté. C'est là pour éviter ba problème. Mais ba pour me causa ngate. Et cause ba pour me koki causa là. Présent jiba za problématique té. Présent jibe ninga za na sotala tana wenge ni bazala ki ensemble ba kabona. Ana contact na ba tebela na relation na ba tebele. À respecter ba tebele à part ba internet ba bouzo bebele zali mais remarquer atana ba jeune musicien bazanda mo ba ko ba bene na télé même atana ba miso ba beta na wenge dans l'époque na biso ba tebele dans amuta problématique té dans le sens là amuto a wili ça té pas assis na talent aza musicien fabriqué na toute pièce aza musicien aza inné aza donna talent aza katinae. Okay. Ou la pouvoir d'une manière ou d'une autre voilà, merci beaucoup. Tout le bel appel si j'ai la capitale autonomie de Golabino artiste Bombo Kojak qui na TV ko témoigner que la musique qui César a tiki musique a comme pasteur David au le témoigner a sillonné na ba page news tout ya Facebook TikTok na ba TV news tout donc yé na yé quoi le pasteur David Bombo Kojak Bogis Bopema est-ce que tu kolo ba marambo Bombo Kojak aleki alobi aleka ki pe émission nanga alobi que na musique bokanga ba président et ce sont des choses vraies, ok. À l'obaki, ou soit tes akara,
à l'équipe pour Tom ça comme pasteur pour attirer des fidèles tout le babongo. Non, yende falo ba ke ya kangaki. Pozaki sir na talent na été. Nga na beti na musique na papa Wemba na président JB na travailler na avec des fois on avait beaucoup na kanga na kisi na ici na talent nga. Ko mécaniser qui était entre vous. Ko mécaniser ko ki ko zanga na yaka na Yesu azakati na nga leki ko mécana tout na makasi. Donc cela veut dire ata to etso to 5 chanteurs na orchestre nga na tkalo zala inapercité bana obeta na jeune talent. Ti même so to beti bale nga za médiateur ata na chebi tata na fute na match mais ozanga ko pesa 2 passes ou 3 passes décisives te ndenge na. Nantik c'est 5 ou 6 premiers nga za la parmi batouana. Nga no na zoate ko le 15e te na za la moitié. Donc tu vois yo botikala kanga JBT. Na za na ngo besoin te nga kutne président JB ni mtu fa flatenga. Neni yo na Michel ko la bogi so imba doléance ba élégie. Exemple yesu kwa kango na ki c'est ce que ça na sens. Eti moi si moza kitoko makani mobala ki. Yango na zo expliquer yo ti. Zane ti moi si moko boza kitoko akani mobala na kisi. Ole mobala kuta kange na kisi. To mobala akabela ke bambongo, akabela ke pona ko gâter azo moi ça zala yi. Siko yo moi si kitoko kan so mobala na kisi. Eti Messi boye, ole Barcelone elengele yazo lenga Barcelone. Po yazo tela Barcelone ba bia zo organiser yango. Biso to yaki wenge personne andima ki biso. Bato amona razale ka jibe ale kana bate va ebe côté parce que na répertoire te. Ta on a yembi na wenge na tie doléance liwa. On comprend. Si comme musicien ya ndengo na lokola bogisa okanga présent na kisi pona ni. Donc c'est que nzambe akosa c'est que nzamba za rien pour nzamba tshelo mo kati na yo oyo senga kite pona ke lokota kisi monde de musique eza monde kisi selon ce non la nanga bien monde de musique te monde doit domaine tout qui s'ali il y a des faux serviteurs de Dieu ba aussi ba kisi il y a ba politiciens et na moi si mususu aza kitoko makasi mazukute na mobali moya mbongo makasi mbongo mbala opesa omone ya suffisante ya komi koluka kange na kisi po parole tu no loba na mobali ya salam. On comprend biloko na to ebiango menga na otuna ya lobike bakelo kanga ba président ba kisi il faut lo ba yé asala amalgame te à généraliser tout le monde po biso to betaki musique ya parole de Dieu ça veut dire avant na kenela ki serviteur de Dieu moko abondeli ponanga to abondeli huile d'onction nanga sonya matna podium na pakulu huile yana na prier na mati podium ozana kisi ozana ote talingate. Et puis naza déjà bateau naza na complexité na envie ya mutute so moninga sa eloka malamu bravo nga naza na ba qualité wana o bogisi jaloux na yebi jalousie mais jalousie wana et contactera mutunyo surtout et consulta munyo surtout mais so ke yeba chassa ngolonga pe menanga on comprend pas mutu mota loba o nga eloko be komela nga te ne la biso tout ah monité Kevin abongi tala yo vraiment yo bandaki avant nga na chasser esprit wana donc ngane nazabi na temps likusala moninga likunyate Dieu m'a fait grâce apesi nga ko komanzembo apesi nga mwa ko yemba apesi nga mayele donc apesi nga ida clé na nga ya tout est possible na droit ko sala tout est possible à moninga te on comprend comme dans le bi pour biso tout on a ba clé à tout est possible à celui qui croit déjà mutunani na façon de voir les choses azana foi na ye voilà ce qu'on nga siko nazana oyanga pour nini naza ko envier oyayo parce que yo tamso salino magie tinga na nyoko mapuri ya na lingita lobaki ba musicien alobaki yende akanga ka ba président na kisi ponga na beti musique ma moite na beti musique te ko na ko kanga président JB na kisa na cimetière na ndeni bonsko tina ya don tina ya don nzamba pesa kinga ya okoma itite na woni nzamba pesa nga ko sala nzembo po pa betela nga maboko po na zala reconnu po comme na zala répandre na domaine ya secteur wana zala on comprend yango na tina ko envier mutute mais na yebi na conscience na nga bible bi esengo na o likolo maano mabele naza conscient que diable azana se na ba domaine tout yo moso fungoli porte d'entrée na makambu ya lokoso obi lokoso bilula lula nazala lokola ye parce que lisumu liboso adana ef basala so bolembu maboko malokola ye on comprend ngana lingate na koma lokola ye nazala ka bogis parce que naza bien na po na nga nazala bogis c'est ça les priorités. Voilà, Titi Liliane, motema ya Pablo Nico, ina pesi mbote. DJ Noël, le loyo na yo, bonne année
c'est pena quoi. Ça n'a pas été une TV Luciana. Bazana Kiss. Voix un on a utilité dans moi. Ça sert à rien. Tu peux faire Pépé Kalazana Kiss, Trita voix nani. C'est que le talent n'existait pas. Parce que des fois aussi, tu expérimenté, on a battu 4 nabiso. Yango biso to envie à battre. Ok. Voilà, tout sur la nouvelle génération. La monite aussi ici, actualité, je pense que les gens vous êtes éclaircis. Vous avez l'album tout droit. Donc, Ezoya Kalate. On va consommer Papa Chéri, Jibem Pia la Moto Pamba 2026. Donc, on serait tous ravis de revoir encore Papa Chéri. La bande Mona Kitoko, Oye Bersa Rabiso. Bogis Bopema, Torose la paix, featuring Moro Yona Papa Chéri, l'album tout droit. Tenga la beta sous musique te. Quand on le barana, ceux qui aiment bengi au beta pe. Tena beta sous musique te. Mais présent Jibaza vient dans le mo ko interdit ngate na zala nai. Et là on est quatre ça open musique au stop pas pour dire bon. Donc ngai na bisala ka album. Mais na monde ba ko bisanga disque nous a bien faut simba kisi, faut boy. Ngala bi na simba kisi na Alexandre Moïse, Minette, Eli, Daniel, Bénédicte, Esther. Wana ngai te. Ben nai na ngati. Oh ils arrivent pendant bon moment ba bisa aussi makis. Non bat bazo bala banzela banzembo kitoko boye yo tika ngo il faut signer. Na signer ni na tambo likola mai. C'est ça. Au bangi kisi. Te na salama pona ngote. Na la salama pona fukamela babal te pona élever Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. OK. Na zate ke na fandi boye. Fona lenga o mutu asali boye. Amen. Na otiko yebisa ke pondu ya sika ezate. Ngulu ya sika ezate, loso ya sika ezate. Mai ya sika ezate. La kisanga biloko akolia oyebi ya sika bat balia ngoka ba président Félix, ba Macron, ba président so peuple te la netini. La kisanga pongi ya sika nzamba salita. Yango moni na osepela na nzambe ba président bazalaka na mokili na cimetière président zalaka roi zalaka. Là c'est vrai. Voilà, merci beaucoup toko ta nouvelle génération. Analyse na monsieur comment na suka tozo pe na tante mais toza même na quelques questions et retour na yo quoi. Pour la nouvelle génération. Aujourd'hui nouvelle génération vitesse TikTok, vitesse Facebook, vitesse YouTube, vitesse Spotify, toutes les plateformes toko lo babongo. Voilà. Nouvelle génération, pour mon arabana, il y a Wera, il y a Kofi, quelques-uns, Bazo s'est manifesté, surtout moi, un encore, à la peine à échappoter, quoi. Voilà, pourquoi pas, JB Pierre, la nouvelle génération, tu retrouver Bana été. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois, Azalaki, maman, papa m'a la monté, to, formation, Azalaki m'a la monté, et to explicite un peu. Na linga ba question o esepelisa nga. Okoyebisa nga ke fali ndenge a sali succès wana ezali pour la place à Outa. Mais selon ce qui s'est dit. Na tuni tango bayeba ki fali na Kinshasa amisi nzemo na ya Flora ya koseka na nunga na mona nzela mino na yo. Vous comprenez? Nga pe bogis na sala ki doléance nde bayeba ki nde pe bayeba inga. Siko na ngena sala. Donc est-ce que place à outil ceux qui ont dépendre que succès a fallu ils ont na place à outil. Bon place à outil baza contre ba mission baza ça pe ba mission sous koleka fali pour makambo ils ont dépendre na bango. Eza nini kasi? Eli talent mutu chance na ye makambo na ye. Ba mission JB ba bimate na nouvelle génération. Parce que bazaki na talenté. Na bandeli koyebisa yo. Na kati ya talent tolingo loba boyete po atebele bimisaka mabe moni azoloba mama bakisi. Nga moni ba ennemi balé. Na moni véridi a miss na Notre-Dame à Lingwala ayepa ya sango je crois mbongo na loba neke to ekoluka cardinal po kisele kimakasi bakomi ko fene banzembo biloka bato na moni papa Franco betaka papa Franco na Benoît Lukunku na YouTube ezalobi bokomi ko mekanga pona tiki ba protection. Quelle protection? On comprend. Donc cela veut dire na linga koyo kate mutala moni faire ndenge azokoma boyezali po place à utaki. Mais le comment on va ça disque d'or à Fiolomide. Non, nga ba makamwana on ezali ba sepelas. Muna mutami sepelisa na ndenge nae. Nga question yali ka simple. Parce que tant que tu as nda koza papa au foot là bas tout minerval oui ou non? Oui. Mais si ko pona mwana wana par exemple akende kokuta na mwasi akitoko na nzela mtu faut ponela ye. Non.
ndenge sikoyo ezali parce que oza papa nakanaki mwana nga si sa classe a réussir vie soki ezodépendre ke bachance wana edépendaka na yo moto odistribue yango kasi esala mpe na mwana mibale ti na mwana misato na 4e okomprendre na kati ya baorchestre na biso tobetaka bagénération ya misi eleki ebele mpo nini yo poni kaka musicien moko mpo nini te yo moto oza na monopole ya kofula bamisie kokomisa bango danger sala bato tuti donc soki okoki kocontrole mona na baorchestre nyonso te eza na motu moko mibale babima oui toboyi te tremple ezali orchestre mais ezali force na ye moko oui tokolobake ndenge oyo babima eza force na bango soki mpa jibe babima te eza mpe force ya bato wana oui. ya mpe force neti bogisi ye moko atali atenga mo eta motu nasala boye eza te ocomprendre ya force ya bato po motu moko yobeta tolo tenga na leader nazobimisa bamusicien mais obimisi bamusicien mais sikoyo mpo oza na bamusicien ti ocomprendre bamusicien mosuku baza kutu sikoyo na baorchestre bakombo na bango eyebana su te bimisa kombo na ye te zwa ye boyemba na ye album ale zwa sikoyo misi ata 4-5 bacongolais bayeba ye bango te komisa bango na top parce que kobosana te tanto obeta na baorchestre eza na banzembo mosusu ezali orchestre motu fo sala solo voko omwa bona kati orchestre ta mosusu nzembo voko ya moninga mo ezoregne na nzembo mo omoni ta mosusu voko na ngai to ya masa mosusu ezoregne mais président moto asalela yenga te nga mo nasalaki yango travail na nga mais oui tokolobaka befort nyonso tokomona lelo banouvelle génération baosala barité bafali bafere eza force na bango moko mais oui force na bango moko mais nakosi te même soki leader mo alingai alobaki adémentir yango yana tondima ye yo oza na bezo beta tolo kaka ke fali ezali yanga moleki na bamise ebele ekomisa bango kutu koleka fali mpo tondimaki force ya fali aza nango ezokutaki epa na yo force fere aza nango ekutaki epa na yo oza na bamise bimisa ke bato bamonaki tomonaki bafere me oyo baza pamba oyo baleki poni kaka kosuka na bango olobi makambo eza très profond hein? mais oui donc je pense que bato bolanda biso bozwi mpenza éclaircissement parce que toboyi te ntango toyaka na baorchestre bato bayebi biso eza place ya tremple wana toboyi te tokoloba te ke bavie basali rien mais vie ntango mosu akamati afuteli yo minerval soki mozokota classe te donc tokopesa faute pa vie te tokopesa faute epa na yo donc cela veut oyo etikali wana bamonaki yo mais est ce que bato nyonso to babeti na baorchestre tozalaki bango nyonso baza bafali bafere beritier banani voilà wana ezalaki question ya nouvelle génération ozwi eyano epa bogis bopema tozalaka na nouvelle génération nayebi te soki osepeli te nasepeli eza opesi eyano moko eza très profond et lobi mingi en fait nalobaka toujours po bato ebele balobaka bongo basala yango na cadre moni etike moni misa uti na orchestre mais na orchestre wana ezaka mission wana moto aleka te bamisie baleka ebele donc oyo balider oka mote ya mabe deyo olinga kobimisa kaka bamisie tel mais nzona oza na bamisie ebele bamisie sikoyo basala oyo mabe nini mpo komisa bango koleka bafali bafere mpo makambo wana ya succès ezodépendre na yo eza bango moko nde baza makambo na bango moko eza te ke wera mpo abimisa fere eza te ke kofi mpo abimisa fali te eza bango moko nga biloko wana ndima yango ezali batremplin nandima biloko wana ta moke naloba makambo très profond lokola yo yebi ke makambo wana ya kobimisa bamisie eza spécialité na yo kamata saela biso musicien moko baleki fali aleki fere aleki hérité oyo ke bato atala bi te tomoni fali ndenge azosala makambo musicien oyo soki kombo na ye François oyo aleki ye kuna tondima tomonake te sikoyo osali yango na mutu mibale tosala yango ata 5-6 po makambo ezosama na bapoto bato bakamata bakangisi bainstrument babeta na coin tel te yanga mpe na kosango bato baotonda naa na talent na ye na répété banzima bantesa d'alliance ya bavie bokula oyemba bato baoya na mutu ya bato tocomprendre na oya na oyemba namonaka Zoé Bela na PC bambote to namonaka oyemba yemba na baplace ebele grand chanteur bato kopo na Congo bato bayeboyemba bayebele est-ce que tokolobake ndenge osi kolobela fere na fali tokolobake concurrence ya fere na fali nde toyebaki ntango babimaki tokoloba jusqu'à présent c'est maintenir toujours au même niveau où il que fallait aza en avance faire aza en avance sans se mâcher les mots quoi concurrence ezala makambo ya ba avance te eza beaucoup de la génération mo bo bomana il y a le et le bas
Vous comprenez? Comment on a tant sous mon quoi excellent à quoi il stopper. Moussa tkala qui si ma bandi koya. Mais bah Warrior Lelo, Fally Poupa Lelo, bah selon les propos qui s'est dit que Ferraza conquérant a été, il envisage beaucoup plus aujourd'hui, il est collé avec Maître Gims. Mais ngai si connaît na zabo na koya okotsa mutu na ba débat on a té. Et tant que connaisseur, et tant que na ebi vine. Et tant que connaisseur, ce qu'on peut analyse mon bref. Mais on a ça ko expliquer que nga mona kota makamo ate ko oya komi boye te. Biso to vivre makamo ezalaki na mboka na biso ya musicien moko bwazaki neti kaza collé na Papa Wemba. La rivalité net avec Kester. Après mission soit s'annoncer aïbaï boulot là. On comprend dans musique. Na lobby kaka donc à s'annoncer aïe à bousculer. Il pas côté na katikati. Parce que ça na talent na. Donc net offandi awa ba makama ba rivalité dans la musique chaque jour mukaza la rivalité dans la musique ils ont permis. Mais oui partout attends la vie ça ko stimuler. Ça dépend. C'est-à-dire qu'on mesurait force, quoi. Rapport, il y a les rapports monde dans ma camion sauté tant dans un rapport de force. On comprend. Donc, nous tout mon côté vine mobimatique à la rana sommet. On comprend. Donc, il y a là, n'a pas ce exemple moko rêve mon côté zali à monene dans monde. Il y a na Congo qu'il fallait qu'obéta des stades de France. Personne n'a cause d'un rêve à Néwana. Un mission congolais, mon côté à Salon. Donc, rêve à Néwana, ils allaient quitter. Mais les lieux à Salon, Tokolo, batte qu'ils allaient point. Ils ont collé comme artiste, n'ont sauté. N'a ma kama collé qu'ils allaient rater. Pourtant, mettre Gims à bêta qui en go. N'a kocha ngape na cause à raison. Ah, fallait obéter un stade, obéter un monde. On comprend, au monde, il y a un obéter un stade de France, mais les lois obéter. Donc, il y a qui si qu'il n'y a bêta qui, tant sous génération, sous, topeka na kata, soit qu'obéter un lobby. Ok. On comprend. N'est-ce pas comprendre ça, c'est non, on comprend. Voilà. Des stades de France, il y a Fally Poupa. Et puis, s'il y a opportunité, il y a que c'est mesuré dans Maître Gims. Je peux dire comme ça. Musicalement parlant. Ngala ko kanisa bongote. Ndako kanisa bongote parce que ngai po nanga zalika ke fallait saler fort moi makasi natandi et salier bien. On comprend pour musique oyo o ba Gims si ba beta qui déjà a on a ba France ba nini déjà musique o karaté ke ya boy ya musique mo na mo ndenge mo na kata ma mettre Gims ba disque ezali ya ba platine ya ba diamant on comprendre hein on peut côté sous makam sous en termes de trophées. Donc cela veut dire au moins que mouvement via disque des diamants. On comprend la ça la comparaison na té. Bango surtout ba bravo ba artiste. Bango ça la fierté à musique congolaise. Bango surtout bazali ba espoir à musique congolaise. Pour nga faut qu'on encourager bango. On comprend. Mais à niveau ba Gims bazali on nga beti to ça la comparaison ka té pour muta obeta stade. Moi ba étape banzela ezali moi ebelé. Vous comprenez? Quand tu as fallu nga obeta déjà lelo, makambe belé a sali, au cause la peu comparaison mais faut la peu banzela et belé à l'équipe pour ma place à combi pour ça la comparaison. Là c'est vrai. Vous comprenez? Donc ezaka atina frère na c'est comparé na Fally oui, ce n'est pas mauvais. Mais ba otala ba parcours na étoile l'équipe, ba parcours on a sala on a samaïta, sala on a misto na biso ba tout balé. Faut yo peu boza na même dimension. Batala ndenge nini azo lekela. Il y a comme dimension. Batani dans le sens où on moni biso ba congolais to lingami ko encourager te to encourager ba makamsu pour na kwesa mutu. On comprend encourager pour ça la comparaison monsieur ko sala te to sala botam sous to sala poto bana ko sekasiko mutu pour na salibu. Oui yo yebi musique na biso bilinga. On comprend biso to ngo soutenir badinga te to no pesa ba argument mo pona ko appuyer mutu pona ko flatter ko tchai na compte ta mo zatam sous mutaliboso na kuzu o sekai. Tala kutu ninga beti boy tala kutu yo boy donc dans sens wana. OK. Yango moni pour nanga il faut ko encourager ba talent ezali ebele ba makamsu batmusu ba osala avant eza pona ko booster batmusu ba na sima bango basala ki boyenga tour nga pe na osala boy. On comprend parce que tant on est mettre Gims abeta ka stade makambu ya stade à 2 jours 3 jours ezala été après combien d'années pour ba stade comme 2 3 journées pourquoi ne mettre Gims abeta ki ko beta stade ezali grave ça la personne voilà donc époque wana ezalaki mobulu nombre de personnes à bateau bazali neti na France on comprend na nombre de personnes à lelo ils en ndenge moté
wana ezalaki mystique ezalaki moi neti musique moko beta na stade eza sélective mais est-ce que comme neti pop comme neti mutu to aza na capacité comme ça on neti pop to et comme neti pop non parce que tant moni fali non nga na monaki na 2 ans passé si je trompe pas na yaki awa na Porte de la Chapelle na monaki Nino a des dates là c'est vrai a des jours nga na monaki on a Porte de la Chapelle on comprend après mutu na yako mona lisusu ya na Kamura be obetango 3 fois donc cela veut dire et ça et cause que fali muta akocha cela veut dire tchepe fali courage na beta moko maintenant monique moko on a sali soldat ka siko na ko beta PD na mobile DP koti bato ba osomba bien moni époque oyo eza na facilité par rapport et époque ba Gims ba beta pour Gims tanga beta ka za ka yemoko na France muta beta ki stade de France za laité après combien de temps pour là on écoute parce que moi les autres on a besoin na otambola na portable sans fil mais écoute la portable était fou luka muto a sala téléphone ou ezaki avec fil ya bandako yende parce que portable est outil na idéologie wana batala ka muto bandi nzela na comprendre yo bat pe bolanda biso je pense que vous comprendre tout le belasco à propos ya maître Gims parce qu'il a parlé alors il a à propos mon est très capital parce qu'il a ambassadeur en mboka na biso tout le monde pour encourager artiste Koffi Olomide puis kopé ça Koffi Olomide ba pété kopé ça yé ba ko chae likolo na yé même alobi ke oyo Koffi Olomide ça na mboka na biso en tout cas ils a grave parce que yé Gims ça doit penser sous Afrique té c'est Satan alobi ka até kutu likolo na Isaac na sens wana té po Gims rêve na ezali Afrique té abeta ba concert na ba Canada na ba États-Unis na ba salo ba congolais ba beta raté c'est ça le problème pour moni problème so yali Sonet na beti concert mon en France na 10 000 places et Tony musique et ce en France non jour on a ebisi moi nanga Moïse ene nanga to ya na Kamura beta 3 stade na ebisi na beta concert aux États-Unis aba koti na Google ba notala ana Kamura na beta na États-Unis té alors que ne ko beta kutu siko concert je qu'on a février en Angleterre première fois mais na France ba ebi anglophone ba ebi été parce que musique ezo suka kaka awate on comprend mais bon na boya beta ki a on a stade de France on a talé à beta na Wembley beta na ba stade de Belé on a été sur comprendre d'abord mélange ya musique na yé ça n'a rien à voir na musique na biso musique na est métissé na ba R&B ba jazz mama kambe Belé za ka to mundela yo kakae donc parce que net ofandi ay photo yango monaki ba vie beaucoup bazalaki bato azowelela on a champion à Abidjan na champion à Benin na champion à Boy yete ya ko beta na ba Yougoslavie zala ka en Europe congolais obeta ndeni obeta na public ni ya ko ne ko beta na ba Japon a ko beta na ba Australie a ko beta na Madison Square a beta ba place belé ba festival à Nyon ba festival à Québec donc a beta na bisika oyo ba congolais ba beta kate on comprend pas so il prend en France ba tout ba beta na en France mais ya ba tchone to beta na Canada na salle moko ya Canada o eza par exemple il na 40 000 places on est comme dimension mususu quoi siko ba Gims ba beta ba concert na ba Canada vous comprenez donc moi atala ba makamozo kanza te ko na beta ki na Afrique ti ba propos ya Gims ezo engagé kaka yi parce que son a tuni selon yo Bogis Bopema si on pouvait mettre Koffi Olomide na musique africaine toche na arranger ni bon nga za pour le makambo bango te na tuni ezaka question mo tuni mais naza libre il y a aussi des fans de Kolobake naza dignité ya contre ma question na bango parce que bango ba yo tanga komo na mukolo moti na kimukie na ngalo ngana fanda te pona se focaliser mais ya mais naza na liberté ya o tuni nga question mes réponses na ngeza na ko se focaliser na ba question na bango te so tu n'as question papa ouais na répondre il y a présent JB Piane avait des fois il y avait Reddy na répondre Thomas Soto sur la fali ba Gims to solo bambongo no oyo réclamera pona ba droit d'auteur ya ba nzembo pesa we rabosuka ndeni faut débat na beta suma solo na te c'est besoin compromis na beta suma solo na te parce que na kola na ngote mais faut débat parce que sina limbisa na lekisa na suna tama kamona te ezama masolo mo boye na réclama ki yango te po na vivre na mbongo wana comprenez ya mutoki nanga alors na ki obligé nga siko na idéologie ba yuma te
idéologie motam su ko to fragiliser na ko finga bongo so yo finga ngape na ko finga te ngai loka makasi aline éducation comprends biso to koli biso to koli pas ba père na ba mère to koli te ko na koli pas oncle na koli pas père alecté na koli pas père na mère on comprend parce que ba makambo na niza na mutu ezo sala ke mubulu yango moni ke makambo na beta ngo sute po na pardonna nzambe moko asala musala na. Tu soutiens ton frère Ferrego là na accord arena? Pourquoi pas? C'est un grand artiste à pays. Oyo azosala musala na ya bien. Oyo a convaincre des asne loka opuvete. Azo mérité soutien ya bato tout balinga bonne musique. Donc pourquoi pas? Si on est na tonet na otanga komba bourna boya ebinga. Mais faire ebinga. Ngana singa balianga ba téléphone, balianga ba montre, ba la likola Messi. Bota pena que Barça na Real be pas qui doda. Au parier. Elle a parié Cristiano ti bien mutu mutazu téléphone ngana ba no le téléphone eke. Aibinga te mais faire aibinga. Bien parlé. En tout cas, c'est bien. On comprend donc. Mutazolo ba ayana kamo beta 3 jours. Il y a qui fallait pour il y a fana na France, fallait fana na Congo. Fallait aller qui Soto soutenir biso to la Madine Congo. To soutenir ba Congolais. Soto soutenir Congo. On t'a dit 3 dates. Fallait aller qui condition ya bandela na fallait za ndenge moko te. Fallait ma makelele bandal. Makelele mbalamo des stades. Même prophétie ou mépriser en ndimango te. Bien prophétie le kuta. Ngana kumisa na kamura congolais. Congolaise. Na kumisa o Davido. Na kumisa o nani. Tenga na kumisa Maître Gims. Moi n'avais Jana na kumisa Daju. Na kumisa Maréchal Mukulu ya Bantu, grand leader charismatique. Na kumisa Papa Wemba. Na kumisa grand frère propre Veredi Amis. Na kumisa Vie Bozi Boziana. Na kumisa Héritier Watanabe. Na kumisa Ferregola. L'homme de l'accord arena. Donc, on kumisa ba congolais. Ngala ko na l'exata, elo na lo ba kibat, bo no tala faire beta na kumisa yana kamoué dans le sens. Quel complexe aibinga. Si tu pourrais dire un message à tous les Gaulois, oyo, ti de lo bazo, pour se retarder, baza toujours en retard pour ensemble ba billet sur le bolo bango, aux à la bref là bango quoi. Donc pour moi, faut pas prouver que baza mobondo. Et lo kana lo bango. Donc ba prouver que bazalaka bayaka mobondo balba nini bayaka mobondo yango ka faut pas prouver parce que ceux qui basali yango te do baza mobondo te parce que ita yango yo faut ba lakisa na monde na opinion nationale pe internationale artiste Ferrego là kombo na e mobondo les gladiators ceux qui ita yango yo. Voilà, tout comme mais na yebi ke aobetango ça l'exploit les kabien. Tout comme na suite émission na biso donc émission oyo émission yebandelane ba tout bota la biso en tout cas. Merci ba tout bota la biso mbal boso s'abonner, on insiste pour ça parce que nous ça la biso temps les koma et moi on a abonné quoi. En tout cas, voilà. Abonne-toi, ne passe pas comme ça si facilement, car les actualités, ils ont rendu avec votre journaliste Kevin Bomena 3 fois ABC. Journaliste sans parti pris. Tous à toujours pour nous, ça, à la droiture. L'homme au Nyoka. Et je suis vraiment versatile, quoi. J'ai pas de position. Looking à la gauche, na à droite, na à 4-4, na donc, au salam sala le lingue et singeli quoi voilà donc s'il vous plaît ma toko bina sous émission na biso na na question moko boy au DJ Noël et puis singana tout na yo est-ce que na mariage ya Daïda Kouyambana ya Jibena Vital Kamere toko lo ba ke eza komikitisa o Jiba Salaki mais comme on a déjà humble comme on a lo déjà humble donc cela veut dire na habité point de ba va ça un problème. Président JB ça la vie nae mère ami d'appel ça la vie nae ba signe les autres là ça qui a résonance sous ma camouana té et tant que Joe pas cause un charisme mais quand même quel charisme explique ya nandeni ex wana azas a sala vie nae nga payer pe président JB kaka ex mta sala vie té président JB pas sala vie nae yepe mère pas ko mère ami d'appel ko ba yepe kuna ko na mutu na ko pese mbote té
Mais est-ce qu'il y a une priorité? Que JB pas bénéficiaire na mbongo ya Camere indirectement. C'est n'importe quoi. Il y a la JB déjà 20 Camere. Vous comprenez? Abimisi Moulolo, tant Moulolo les oreilles ni na mboka oyo. Congolais ba Camere te le représente JB. Vous êtes d'accord nanga? Oui, là c'est vrai. Donc cela veut dire Mobutu seko kukungwendo azalaki wenge ko beta na Guado kokoze dans embeli mwana ni wa Mobutu. Bat ba ibine ni Saddam Hussein kungula bana soutenir wenge. Vous comprenez? C'est pas n'importe qui. Ça figure à Mounene à Congo président JB Mpiana. Donc ba yeba na Congo avant Vital Kamerhe. Là c'est vrai. Vous comprenez? Donc cela veut dire mutakolo beka ba masolo ba kwanga na ba ntse sate. Donc cela veut dire rôle na ye, esprit na ye mutu to yaki grand esprit. Ya grand esprit ezali bato nyonso tunga na yebi bazala bagangi basuka kaka mabe. Remarquez histoire ya bato tu bazala bagangi basuka mabe. Mais remarquez histoire bato tout au monde abayuma bakoma bagangi. Vous comprenez? Donc neto fandi awa ya ki feti azala ki mukolo feti papa ya mwana neti fa sécuriser feti mobimba. Neti fa cha mutu surtout à l'aise. Siko ye problème na ezani. Mais mindele basala rango babwa na mwasi babwa na mwasi mais bakokuta na mile ba fa na restaurant ba aller ensemble. Bakoza pe batem na kwemo ba osola mais mobali akalazo mona mwasi akalazo mona. Sala elo ta. Bato musu ba pesi ba condamner moi muke mama mida parce que akokaki ko permettre traiter tom musu Vital Kamerhe ko ya opesa cadeau tom musu na ndenge musu ko mona na JB en tout cas ba faux raisonnement on ba faux raisonnement on ba faux raisonnement to ke na obina bongote Kamerhe dans le aiba daida zo bango bana par alliance au moment la bango comprendre faut tout ba makambu na mesa ne mokili ezali ba makambu ezali ebele ya koloba na kati makambu meza ba le no dipo na ba respect ya ba kombo ya batu. Vous comprenez? Ezali parcours ya président JB Mpiana qu'il plaît qu'il neige il faut à ça la bongo pour la collection mokili qui est responsable. Ala humble comme non ala eko kitisaye eko ematisiye yango zo mona ba congolais ka ba ki danger mais ebine lote qui sans esprit. Donc ça veut dire ce congolais mo faka sani azui machette à sepsi Kamerhe na kato mutu. C'est n'importe quoi. On est l'axi maturité et l'axi que mutu a grand sage à visionnaire. Parce que aboudé te yaza suna moi sango pas boudé. OK. Yebsanga. Ata soka boudé ne salani. Donc rien à voir. Et ça la nini na tuni question. Pour moi c'est na certainement côté. Merci beaucoup. Tout comme na suki émission na biso. Bonne année na Papa Rico, Luku Salam, Mama Jeanne, Luku Salam. Bato bazolo baona bazela mukoba okabona basi na bango. Bazo ba machette bakata mibali wana mutu. Balakse ke ba gangi. Parce que mon loko yo koko salate o bango na facilité pour na moninga. Mais pour na yo moko o salate. Le système wa congolais bobunda. Mais tant ozo kuna lisu ka ye congolais ka côté là-haut. Akwano seka o tena ba vimbise lisu. Voilà, na habité Bogis Mopé Maso Rosa na message à Souka, il y a début année ya kopé ça. Dans début année ya lika to kotane ya sika eloko ni to zina mbula na 2025 ko soutenir biso na 2026. Vraiment izaki anemo ko mubulu biso ba Bogis Matanga ba Zifio bakei pe sonam ba Seguin auto koksaina ne vraiment makasi mais bat bakenda ebele ba kombo na kosisa te ka pona wenge tina bato tu na ebi mais nzamba zala apesa biso makasi surtout longévité surtout protection yango le kinyoso to protéger biso na basi na bana na mabota nyonso bandeko nyonso baninga nyonso bambote to bonne année na yo Blanchard Bayona, bonne année na yo Papi Koko, bonne année na yo Timba Mabila, bonne année na yo Joli Menga Prince Jamal Mukuna, bonne année na yo Fille Prince les bourgeois de Litonge, bonne année na yo ya Pierre Binda, motema sœur Mama Adrienne Zimbu ya biso moko. Joyeux anniversaire via Dida Kiese via Dida, joyeux anniversaire via Jericho Liké d'Orsay, bonne année na yo Chéribin Tanzambi le descendant. Bonne année na yo Yasmine Rose Kuba balobi mwasi kitoko mwasi ya maele belé Claudette Boloko babola moleke belé nzamba mona yo
grand maître choisi Matata. Les grands maîtres choisi Matata, les vénérables maîtres. Voilà. Grand maître choisi Matata. Donc, Bambote trop na yo, bonne année na yo, Nzamba kanisa yo, mutema malamu na yo leki, bonne année na Papito Kindodi. Ya Clove de London, Bambote trop na yo. Vraiment, mbote na ya vieux José Ike Matembele, ma mère Mine Mboukou. Bonne année na yo na yambi au grand frère propre, pasteur Alain Kitete. Yo na maman Laurette Kitete Temouna. Bonne année na yo, via Lidjabir, mutema ya maman Dorothée. Bonne année na yo, na Stani Lupemba. Et na Bosanité ya Paul Kamukubi. Bonne année na yo na ve Foge, ve Chiko Mundele na mère na Palais. Bonne année na yo, grand prêtre, mère Minette Simbu. Ah! Et kila mwinginga na molili. Wana mutema ya boga na yambio. Voilà, bonne année na Florito Kona, maman Julia Depignon. Oh, bonne année. Basket. Yaza na PDG Fire Basket. Yaza. PDG Fire Basket. En avance. Bonne année. Bonne année. PDG. Le PDG Fire Basket, sans oublier Jordan Mizwa. Voilà, bonne année. Na babone nyonstu ya Image Pro. Bonne année. Na batu nyonstu o ba soutenir nga durant cette année. Malgré que Animo Bezaki très difficile pour moi. Mais malgré ça, on a fini toujours vainqueur parce que toujours vivre, c'est ça le plus important. Souffle de vie, tamozanango. Donc, rien n'est impossible à celui qui a encore les souffles de vie, quoi. Parce que souffle de vie, il y a un monde et ça très important. En tout cas, tout au Botalibiso, merci. Et merci, na PDG Fire Basket, merci, la Jordan Mizwa. Hein? Jordan Mizwa. Réaliser émission. Dans Jordan Mizwa. Merci à PDG Fire Basket pour le soutien, au soutenir au Tcharapois. Talara PDG Fire Basket Mingo Lobelo. Ezaku tout est bola moi les belé quoi. En tout cas, merci na Guy Basket des continents. Merci na Patience Mukendi. Merci na Héritier Basket. Merci na Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Oh, Jimmy Chimanga Porte de Chapelle. Bonne année, Porte de la Chapelle. Voilà Moutunanga. On pour ça passeport une semaine à Pamba pour retirer passeport nous chez Jimmy Chimanga. Donc place ça c'est mon encore. Passeport pas ni raté. On a pour ça passeport une semaine à Pamba. Aussi passeport nous. Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle. Merci à trop. En tout cas, ngala bino to kaboni awa na pesibino ba meilleur V na bino nyonso to Bolanda émission Oyo ba posa na bino nyonso et kokisama. Surtout ceux là ba liboso ta l'émission Oyo koleka bongo te ko zapete abonne-toi. Ba tout bo kana posa publicité na bino eleka. TV yango. Ils a vide hein. O tout ça la promotion d'artiste malgré artiste surtout bengi bino na émission na biso. Vous savez, moi, bah, doute, mais t'as tout ça, la publicité, na bino. Bilongi na bino, hein. Et les can émission, nanga. Donc, ils ont déjà publicité, na bino. En tout cas, voilà. Donc, merci. Tout le monde a dit. Mbalasima, na prochain numéro. Bye bye. Ciao. Bye bye. Ciao. On vous aime beaucoup. Ciao.